déterminé. Ezali basi toyebi ke bapasi ebele ozala déterminé. Et puis kolandaka mutu te, kobangaka mutu te mpona baepreuve nyonso ekoki koya na bomoi na yo. Parce que mutu na mutu nzambe asala mutu na mutu awa na se ya ntango. Mpe mutu na mutu aza na baepreuve oyo ya akoki kolekisa kati na mokili. Zala mwasi ya mabondeli forte. Obengami une femme déterminée. Pona nini obengami une femme déterminée? Parce que ozala déterminé na vie na nga ndenge na telemi boye na yambi Yesu Masiya nakoki kozonga lisusu nsima te. Nazwi mokateli nakoki kozonga nsima te. Nazwi mokano antuka ndenge na telemi boye nzambe sa pamboli nga nazobala. Ndenge na telemi boye nzambe akopambola nga nazobota. Ndenge na telemi boye nzambe akopambola ngai nazali likunzi ya libota na ngai. Naza déterminé na nyonso oyo ekoki koyela nga. Naza déterminé po ete nzambe akotika ngai te. Akotika ngai te. Naza déterminé. Ngai nakobenga mwasi oyo azali forte. Mbonge etelemi me ngai nakotelema na mabondeli. Nakotelema na mabondeli. Yesu alobi tokotisa Yesu alobi tokatisa na ngambu mususu. Tokatisa na ngambu mususu. Alobi bwatu ezodinda. Baleli Yesu bwatu ezodinda. Baleli Yesu. Batu bazo dinda. Bongo yo nanga tobelelaka nani? Tangu bepreve yaka ngai na yo tobelelaka nani? Po tangu bepreve yaki epa ya bayekoli basilisi kondima balobi tokosala ndenge nini bwato ezodinda. Yesu oza wapi? Bazolela metala bazodinda. Nzokande babosani oyo bazwilaki décision oyo balobi tozwi ekatelo déterminé. Biso nzelo tokotika ngo te. Biso na Yesu tokotambola elongo. Ezala mbonge ezala nini toza na elika po ete tozwaki décision ke toza na ye tokozonga lisusu nsima te. Bongo yo nanga tobelelaka nani? Ne tangu epreuve eyaki na bato me Yesu apekisaki yango po alobi na yaza mokonzi na bakonzi. Parce que bino bozwi ekatelo ye moko ntango atelemisi loboko. Est-ce que bepreuve esilaki te? Esilaki te. Bambonge nzambe wana ata na bepreuve atikaka bato na ye te. Asalaka na bango kaka. Tala basi oyo basalelaki nzambe baleki na bepreuve ebele, baleki na makambo ebele me bazalaki na kondima. Par exemple totala nano bato oyo ya mokili oyo basalelaki nzambe. Tozalaki na mama na biso Rose azalaki déterminé ya kosimba mosala ya mobali na ye prophète babengi ye. Obiso tozobenga lelo Esther azalaki déterminé ya kozwa solution pona peuple na ye. Azwaki déterminé, azalaki déterminé ou bien azwaki décision pona peuple na ye.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Une femme déterminée à déterminer la nini ya ba vie na ye ou bien na vie ya mobali ou bien na vie ya bana ou bien na vie ya nini donc ikozala déterminé. Alors tokobondela nzambe parce que yende moto apesaka biso nyonso tu tobondeli nzambe papa totondi yo tokomisi yo mokonzi lokumu nkembo masanzo lizonge epai na yo merci lisusu mokonzi omemi biso lisusu toye na table na yo mpo topartage elongo na bana na nzambe nyonso bisika nyonso bazwami mokili mobimba yo nde mobateli obatelaka biso boto na moi. Merci mpo na pema na bomoi. Merci seigneur na nyonso osaleli biso papa. Merci mpo na mabota nyonso. Merci bisika nyonso bakoyoka parole nzambe fongola mato ya moko na moko nzambe tozala déterminé na bavi na biso ezala na koyamba Yesu nzambe yo nde mokonzi na biso. Merci na nyonso totiki ntango oyo tokopartage na maboko na yo nkolo elongo na mama na ngai Geneviève nzambe pambola ye pe pambola bato nyonso mokili mobimba nkolo tokabi yango na maboko na yo pe ntango oyo topesi yango na maboko na yo na kombo ya tata pe ya mwana pe li monsanto amen. Amen. Bandeko balingami toye mpona teme na biso lolenge tolobi teme na biso ezali une femme déterminée. Une femme déterminée ezali kolakisa nini? Femme déterminée. Nzambe asalaki mwasi. Nzambe asalaki mwasi po azali na makambo oyo akoserviri oyo mobali akoki kosala te. Po mibali na biso baza pe na makambo oyo ezoluka ke mwasi azala pembeni na ye. Nzambe ayebaki ke fona sala mwasi parce que soki natiki Adamu kaka ye moko oyo nga nasali natie pema na ngai mokili bakokoka komultiplie te bie kobotana yango oyo nzambe azwaki likanisi alongola mopanzi wana mpo ete asala Eve mpo aya koservir na makambo oyo Adamu akoki kokoka te yango babengi déterminé.
ou détermination na bomo ya mutu. Déterminée, c'est une femme qui a pris la décision. Moina ye, pena makambo nyonso azwe kateli. Na makambo nyonso. Ata na bebreve, ozala déterminé. Ata pase ye, ozala na déterminé. Ezali pasi toyebi ke bapasi. Ata pase ye, ozala na déterminé. Ezali pasi toyebi ke bapasi ebele, ozala déterminé. Et puis, olandaka mutu te. Kobangaka mutu te pona baepreve nyonso ekoki koya na bomoi na yo. Parce que mutu na mutu nzambe asala mutu na mutu. Awa na se ya tango. Pe mutu na mutu asala bepreve oyo ya akoki kolekisa kati na mokili. Zala mwasi ya mabondeli forte. Obengami une femme déterminée. Pour nani obengami une femme déterminée. Parce que ozala déterminée. Na vinanga ndenge na telemi boy na yambi Yesu Masiya. Na koki kozonga lisusu sima te. Na zwi mokateli. Na koki kozonga sima te. Na zwi mokano. Antuka ndenge na telemi boy nzambe sa pambolinga na zobala. Ndenge na telemi boye nzamba kopambola nga na zobota. Ndenge na telemi boye nzamba kopambola ngai. Na zali likunzi ya libota na ngai. Na za déterminé. Na nyonso oyo ekoki koyela nga. Na za déterminé. Po ete nzambe akotika ngai te. Akotika ngai te. Na za déterminé. Ngai na kobenga mwasi oyo azali forte. Mbonge etelemi mengai na kotelema na mabondeli. Na kotelema na mabondeli. Yesu alobi tokotisa. Yesu alobi tokatisa na ngambo mususu. Tokatisa na ngambo mususu. Alobi watu ezodinda. Baleli Yesu watu ezodinda. Baleli Yesu. Batu bazo dinda. Bongo yo nanga tobelelaka nani. Tangu bepreve yaka. Ngai na yo tobelelaka nani. Po tangu bepreve yaki. Epa ya bayekoli. Basilisi kondima. Balobi tokosala ndenge nini. Bwato ezodinda. Yesu oza wapi. Bazolela. Mitala. Bazodinda. Nzoka nde babosani oyo bazwilaki décision. Oyo balobi tozwi ekatelo. Déterminé. Biso nzelo tokotika ngote. Biso na Yesu tokotambola elongo. Ezala mbonge, ezala nini. Tozane lika pete. Tozwaki décision ke tozana ye. Tokozonga lisusu sima te. Bongo yo nanga. Tobelelaka nani. Ne tangu ye preuve eyaki na bato. Me Yesu apekisaki yango. Po alobi na yaza mokonzi na bakonzi. Parce que bino bozwi ekatelo. Ye moko tango atelemisi loboko. Est-ce que be preuve esilaki te? Esilaki te? Bambonge nzambe wana ata ne be preuve atikaka bato na ye te. Asalaka na bango kaka. Tala basi oyo basalelaki nzambe. Baleki na be preuve ebele. Baleki na makambo ebele. Me bazalaki na kondima. Par exemple, totala nano bato oyo ya mokili oyo. O basalelaki nzambe. Tozalaki na mama na biso Rose.
azalaki déterminé ya kosimba mosala ya mobali na ye prophète babengi ye oyo biso tozobenga lelo Esther azalaki déterminé ya kozwa solution mpona peuple na ye azalaki déterminé ou bien azwaki décision mpona peuple na ye. Naomi azalaki déterminé ya kolanda bokilo na ye ebongo yo nanga est-ce que tozali déterminé ya kolanda Yesu Kristo? Deborah azalaki déterminé ya kokata makambo na Israel oyo mibali bakokaki kokata te me ye azalaki déterminé bakataki yango ezwaki solution. Bongo mama na ndako na yo na famille na yo na église na yo na baninga na yo ntango mbonge ya est-ce ozalaka déterminé ya kopesa bango conseil ou bien ya koede bango? Ozalaka déterminé ou bien otikaka bango obandonaka bango na ntango ya épreuve? Tolemba te. Ana azalaki déterminé po azwa Samuel. Tala ndenge azalaki na pasi nyonso tu wana me mabondeli elembaki te na kati na lisanga kokende mikolo nyonso azalaki déterminé ketiki nonga na kozwa mwana nzambe baseki ngai bepreve nazokolekisa mbanda azotungisa nga butu na moi me azalaki déterminé na décision wana nzambe asalaki grâce Samuel ayaki. Tala mwasi ya kotanga makila pendant 12 ans azalaki déterminé soki nasimbi elamba nakobika atalaki fulu ya bato te alobi gadi lokola aza déterminé ya kosimba elamba oyo nayebi ke ntango nasimbi elamba oyo nazwi lobiko. Soki azalaki déterminé te ndenge nini ye akokaki kobika? Maladi wana bazalaki kosekela ye oyo alekisi pendant 12 ans akokaki kozwa lobiko te me ntango azalaki déterminé azwaki lobiko. Ebongo yo nanga eske ntango preve yaka tozwaka totalaka bakoseka ngai fulu oyo ezola soki nasimbi ekozala na ngai lolenge nini mokonzi akoloba na ngai nini? Me ye alobi ngai oyo ekoya eya ngai nakosala. Mwana ya Abraham azalaki déterminé oyo Satan akangaki pendant 19 ans akanga makoki na mukongo nayebi te babengaka yango vraiment nini na lingala koki na mukongo deke loko evimbaka na mukongo me azalaki déterminé alobi nakokende lelo ata lelo mokolo ya yenga peut-être nzambe akoki kosala quelque chose mpona ngai nakokende me na pasi na ye nyonso azalaki déterminé mikolo nyonso koya kati na l'église me mokolo oyo lobiko na ye eyaki akutaki yango kaka na kati ya esambeselo mokolo ya yenga kutu akutaki yango azwaki yango. Bongo mama yo lobi nga nalembi na ngai na banda kala nakendaka kuki yango na mokongo mpe esilaka ngai te banda 18 ans nazalaka kaka na pasi oyo mpona nini? Ngai nakokende lisusu te. Sikoyo bénédiction okozwila yango wapi? mpo oyebi mokolo te oyo ekoya yango tozalaka déterminé na bavi na biso mpona nini? Oyebi ngonga te, oyebi mokolo yango te oyo okozwa na vi na yo. Kaka nzambe moto ayebaka makambo na biso. Mobali oyo akufa misu pendant 38 ans azalaki déterminé. Azalaki déterminé. Baninga na ye
nakotika te nalingi kaka mpona nini nabika Yesu mwana na David nyonso mwana te nani azoleka kuna abi Yesu mwana na David azoleka kuna ne Yesu yo tika makelele kotalaka fulu te zalaka determine na vi na yo yo kaka Nzambe oyo azali koloba na yo soki ayokaki bato mobali oyo alingaki kobika te me Yesu ayoki mongongo abaluki na nsima atali olingi nasalela yo nini nalingi namona lisusu bongo yo ozobelela nani mpo omona lisusu ozwa lisusu osepela lisusu na bomoi na yo bongo yo nanga eske tozali determine mpo na vi na biso oyo yo yamba Yesu Kristo eske ozali determine ya kokoma ntina suka ti mokolo ya koya mpo na kotika nyonso ya mabe ya mokili oyo eske oza determine parceke moto aza determine abike natiki nyonso ya mabe nakoloka lisusu te nakoyimba lisusu te nakosala lisusu kindumba te nakofinga lisusu te nakosala lisusu mabe te naza vraiment determine nalingi lisusu te mabe wana nalingi yango lisusu te nazwi mpena décision naza determine nalingi yango lisusu te naboyi meme na eglise meme na ndako meme na mosala meme na baninga na bana na bapaster na bino na bafrère na bino na bafamille na baser nazwi vraiment déterminé nalingi lisusu te mabe te loko te nalingi so kosala te fo nabongisa sikoyo bomoi na nga nazela koya ya mwana ya moto parceke ntango ebelemi oza wapi mama ozokende wapi mpe tokomi wapi soki ozali kozwa décision te na vi na yo ozali kozala détermine te okosuka wapi